Yo sommes dans la caméra. Ah, la caméra de dans la chaîne. Alexani. Quand tu as la chaîne, tu as un TikTok. Ça va chier. Famille, tu n'a pas à faire. La TikTok. Moi, mon collègue en long. Tout va mordu. Comment ça me colle au lien à terre? Tout un respect. Yoka. Pas Ferdinand. TikTok, non, déjà, ok, malé, malé. Tu as la chaîne. Dans mon chaîne, on se cause tellement pas vie exaltée. On se cause dans la vie bien, moi, challenge à bien quota. On change nos cas position. Pourquoi ma fille est quota? Kasi oh pena soki ke gelor alobelo mo be soye po belle vie apesa mot d'ordre ke na biso no sonne to lobela ke bo simba gelor auzana tina oya olekata bino bata mokili lelo bokoma soki bokabwana mutu donc mutu wana akoma stati abwakeli ben vient jouer sur scène mais abwakeli omonte ke kotomba la sous eloko ya ménopause oui il faut tombola yango inspiration wana azwaki yango bazalaki sur scène moko na matop eloko epesi bino nde pasi eza que madame Bellevie bino bokomaki na espoir bino baleza baku bokoma na espoir elongo na nkumpanda bokoma na espoir ke na bakabani na bino nyonso bwana omonte wana ke matopa kolongwa matop bobeba na Bellevie po parce que kumpanda nandeko bapangi o asaka démarche ya réconciliation bobeka bozwa matop o manke bino makasi na SB na leza bakuluna au manke bino makasi skoda bondima kite ke Bellevie akoki ko s'afficher na mama top c'est pour cela epesi bino biloba loba bino makasi omoni mbongo lelo kupa nazocha anje oyo réputation ya mama top bino bobebisa mida na ese babebisa réputation ya mama top akolisi bakoko ne ya mikolo ba universitaire mais mida yo ya kotalisa biso matop asala film pornographique mida yo ya kotalisa biso ke yo matop abimaka na bana mitie bosambwisa matop na tout le façon réputation matop na nde bobebisaki yango makasi ndenge wana nde bolelisaka mitema bakoko na ye nde bolingai bochange yango bino makasi bato nyonso nde baza boye bateka ba réputation na bango mpo na mbongo andima na ye ke réputation na ye beba me yazwa mbongo c'est pas tout le monde c'est nini eloko bino mosala na mama étoile bino mokasi ke eteya bato ebele eteya ya Vincent koya kotalisa ke mama étoile aza lokuta makambo oloba bino mokasi ba actrice ni bakopesa sila na Vincent nini oyo confiance biso toke kosala télé réalité na matop obi ezalaki mpona nini mpona koyebisa bafani ya madame Bellevie epuis bafani na biso matop aza akotourne na famille libota oyo baoloba na bandoki aye
ko répondre Gelor anani na mboko Gelor na yebi Gelor ata kufi ministre art ya culture et art au chama colonete au ministre à culture et art akoya soka yeta kotinda délégation suko différence à Belleville na Gelor yango wana Gelor aza inutile na société parce que mutu amiyebi nano eloko oyo azosala te aza l'échec ya batu nyonso bazala pembe na Belleville babima na eloko te neye parce que ozo travailler na mutu oyo a mutu mayele a mutu pierre lumière mais Gelor kimbimbi abima na eloko te na Belar ni o Belleville oyo tele ma Gelor ne pèse pas Gelor kimbimbi akoma fimeni na mboko oyo ou bien Gelor kimbimbi a réalisé film Yesu Masia ou bien de nino oh bino bon comme c'est grave tala bo silamaka bino bambwa sila il faut bo silamaka ben vient na tant qu'on répondre Gelor te Gelor a li papa nya soso linzanza le baye ko répondre des mères ezali ki relation musala et simbite des mères azwi nzela na ye des mères ayeki Yesu Masia te o bevia banda ko sambela po akangama na ye libela na libela lelo ti banda lelo ti lobi akangama ka na des mères. Et puis bino boza sur Belleville pena vanda mutu na ye avanda kaka aya rendez-vous na ye babengi ye matopa yambie na émission elubu aya na ye kolia ndenge alie bien bongo avanda calculer des mères demeure mais Demer a travaillé chez madame Belleville ce que na Belleville na Demer na ko calculer muninga au bon sabino Belleville za nzambe te Yesu Masia akuta kabwana kana ange préféré na ye ange de la lumière satana nzamba kabwana ye oba soki Belleville kabwana mutu na mokili nde sai nini osila mate si la osa elo monte si la oke tambola na TikTok muninga misusu avandi concentré azwi carnet au coma si la osa ba live na TikTok toyeba te aza actrice comédienne ou bien aza influenceuse à TikTok boyeba te maman bino akomi na double nationalité akomi na double personnage Sila zonga yako eko influencer bana na théâtre tika TikTok et puis sila yok biloko sa na TikTok aneza aginote yango na lobby sakayo poko répondre na ngai ponga makambo na loba no esenga pena okoka to yo répondre ndo répondre ngai ya ba dakosta ba ada otika jouer mwasi na bango. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino et Pesarabino émission bio. Ezaka toujours wana pour na la bino musala molo mais kitoko makasi avec votre CPI Darling Love. Je suis là bambote na batu nyoso o balingaka Darling Love CPI. Vraiment nalingi bino pe mingi. Un grand merci à manager de l'X Papa Tigre.
Bambote na papa na Abigail. Mbote belé na Poutine de l'écriture, au capi de l'écriture, pièce rare de l'écriture. Madame Belvi Kandi, la patronne à Oumela. Mbote na babase nyonso ya Londres, partout dans le monde. Nyonso ya famille Libota bayaka kotala nga awa boni na nga ya Hot Baskil. Vraiment mbote na bino nyonso, vraiment ce pays alingi bino mingi botala te. Bozotala chaîne te eza nini. Navana na bino mabe te boko mela na commentaire, pardon s'il vous plaît. Navana na bino mabe na sala nini sepesa bino te bota chaîne te boye boya kotala émission na Hot Baskil ainsi que na matière de famille Libota News wana ezaka chaîne ezaka toujours wana ko sepelisa bino ezape toujours wana koya ko saela Madame Belvi promotion ezalaka pe kaka wana mpona koyambela bino artiste na bino, ezalaka wana mpona kopesa bino information oyo peut-être oza informé te okoya ozwi pe information na matière de famille Libota to na Hot Baskil. C'est un peu ça. Famille Libota, en tout cas merci. Tomoni bozo tala vraiment tomoni film biso ekei penza lobi totaki 16e épisode toka moi Madame Belvi akatite oh na français lingi koloba le moment na français lingi koloba le moment de perturbation. Donc perturbation ezaki makasi nakati ya film na biso tala nanu na lupangu oyo Karine ya Mado ayaki kofutela bandeko botala yango Madame Belvi atei mapangu nyonso tango koti il faut vivre ya kobatama okanga munoko bandeko. Karine ya Mado akotaki na kisongi alandela makambo batu bomwende ndako ne shite leki nazo ise ya telema na mabonde lito koma ozanga na eloko kolia ndozo mama pa muso kote na vie bien vie na oye baby ezaba makambo ezoleka sur la société vraiment surtout mingi na Congo ba mapango bongo ezaka mingi. Soki toke na ngambo papa JR kuna papa JR musal na nzamba yaka pasteur nzawa yaka nzamba lakisi ye mais lokola kaka déjà muto oyo aza envoûté et puis bato ambongo mingi bakipaka makambo bonzambe te. Tango ozwi mbongo moni ke yondo ozwi likolo na se mobosani ke mozalisi azali soka yo kaka pasteur Nzau era yaka wana zwaka révélation malinga eko perdre mwana na ebodi te eza pasi mingi totali shit ya mama Esther na papa na biso ya Serge mwana o mama Esther abanda ko gate ayokisi ye soni yango balobaka soko loni nguba okobuka kaka nguba mama Esther atindaki na grâce po kaka apesa mwana mninga zemi po kaka zaye mwana mbanda na ye mabosana ke Nzambe afutaka batu tato d'une manière tato d'une autre. Nzambe afuti ye ya ye pa zwi zemi kutu Nikita Nzambe asungie mobali bakeye États-Unis bon siko ya ye azwi zemi ya Ronel Gaillard 0 tala de grande humiliation afuti bongo pona nini alonaki mabe na mwana mninga parce que suka chaki Nikita aza mwana na ye peut-être nyonso wana elingaki okoma te mais lokola banda ko sala ngo kaka po aza mwana mbanda na ye vraiment
epesi pasi mingi nde baloba solo ni nguba obuka nguba vraiment ba famille bota bozala toujours wana au poste botala ba filme na biso. Bon na moi analyse vite fait malgré batunsu bomona mikolo darling akomi na sima caméra nazate donc tellement nazate yango wana na osala mingi boye mingi na osala bino boye mais dès que na kozala de retour bomona nga na plateau bomesana boye bino boyo kaka onga na ngoloba tomonaki visite ya madame Belvi kokende na ndenge mama top asalela conception na ye alambaka elubu na ye alambaka invitaka ba invité baliaka. En tout cas abengaki madame Belvi et puis madame Belvi abi na ya kaka po ndenge azo insister boye soki na boyi koya ikosala mabe bandeko makambu oyo bango basololaki na ba ambiance ndenge kaka batu ya ngambu wana bazalaka babandi kosalela ngo ba analyse nga na yo tombola mutu te baleza bakuki bolukaka nini na vie ya Belvi parce que nyonso oyo Belvi alobaka ekomi lelo mbwakela boye bolobi ke Belvi aye ko répondre Gelor Belvi aye ko répondre Demer bandeko tolanda nanu ambiance ya ndenge madame Belvi azalaki na epa mama top ndenge ambiance ekendaki badire ya Belvi tolanda ngo nanu après toya ko analyser parce que ezalaki ambiance ya ndenge bazolia na table et puis bazosala télé réalité na bango mais ekomi Belvi aye ko répondre tolanda là so aussi cité verte avant comme ma belle non autostop ok autostop oui mon frère oui ngala mona mbinga le côté kuna bena na maîtrise nango que koto ndedo na yebaka te lemba kasavubu matonge na yebi na nango te côté kuna ndedo na kala maîtrise nango enfin mon frère oui côté liolo ok Yolo ngoko ma liolo. te nafanya na monga fula tina veni ndala Bon. ndala ngata ina lupa mona ndala wa Oh. Yo ebi monga fula. nafanya monga fula komi natanga na tumba École Tumba. oui na monga fula ina lupa mona ndala 33 Merci beaucoup, j'espère Bolandi, vraiment moi ambiance wana. Na badir oyo Belvi alobaki nakati ya émission wana ndenge babanda kosala télé réalité wana. Babakuke bozwa bakiti bovanda. Zuma zwa kiti vanda. Mida zwa kiti vanda. Mwana oyo nani soki Priska zwa kiti vanda. Epi yo lekechu zwa kiti vanda. Lelo na otemisa bino te fo bo vanda bozwa papier na biki. Boye kosala ba analyse bozoloba ke Belvi aye ko répondre Gelor Kimbimbi. Tangu Belvi azotuna na bosani kuntu komba ya papa ngo ya chauffeur. Azoloba ke ko bosana te olie memukolo kolongwa. Okobaluka okosala ba video boye. Ezalaki ambiance. Comment bino bokoma nyonso o Belvi alobaka eza mbwakela ya solo
il y a solo aza leader parce que po oyo ye alobi te bokozwaka oyo ye alobi wana bo déformer. Vous croyez que Madame Belleville azangi eloko kosala ba créer télé-réalité wana na Mama Top po aya ko répondre demer na Kimbimbi. Obi baleza bakouk boza peuple mombo ya soni. Bokene na kosisa makamu ndenge si la zolata coupe bakata na licheti kuna ya jean soit disant lataka makasi ya saki. Boko kolongola ngote. Te boya oyebisanga. Boya oyebisanga. Ndenge si la comme influenceuse na TikTok kuna chaque butu live. Na ba bonbon na ye na ba biscuit na ye. Bino boko kosisa ngote. Faut bo pekisa ye. Mam se vanda awazala concentré po oluka pe okoma. Poti siko na komite. Kopesa ide eza ma komite. A komande ye moko a diriger ye moko nde bevia salaka. Bino bo vandi boyo saba analyse moko bête. Ya koya koloba ke Madame Belleville aye ko répondre Gelor. Gelor aza nani? Gelor aza joué na bino ya baleza bakouk. Gelor aza sans esprit ya baleza bakouk bo manipuler bo kamolier loko elamba elamba sko moni ba garçon bazalaka aka na bodine moko wana. Yango ala taka na feti yango ala taka na matanga. Donc bo kamoli Gelor. Loko le lamba oyo baonika on a 15h 17h na rendez-vous fois kende po ka ukamba mbansko na sera elanga mo ipezati nde bokamoli Gelor Kimbimbi bo manipuler Gelor na ndenge nyonso parce que nga be mission o Gelor Kimbimbi asala depuis oyo ya longwa na lobelo mo bo eteke ngai oyo nga CPI boy eswanga aloba eloko malonga te ayaka na verset biblique o ezala déjà depuis Gelor a no travailler na Belar verset biblique o ya yebaki wana yango ya enango parce que changer maloba te ayaki pe na eloko asikate oyo ya ko kanga bevi o bevi ayako te so bevi beva za hypocrite babenga bevi hypocrite tongo. Oh bevi asali boye. Oh bevi abala mubala batu. Thérèse a déjà yaka kosala sortie médiatique tongo. Pobo mona ke Gelor Kimbimbi ayane eloko asikate oyo ekoswa Madame Belleville aya ko répondre ye. Gelor Kimbimbi ne pèse pas. Bevi ana batu mabe makasi. Oh pena soki ke Gelor alobelo mo be soye po Belleville appelle sa mot d'ordre. Gena biso na sonne to lobela ke bo simba Gelor. Auzana tina ya le kata. Bino bata mokili lelo bokoma soki bokabwa na mutu. Donc mutu wana akoma stati abwakeli. Bevia jouer sur scène. Mais abwakeli o monte ke kotombola sous eloko ménopause. Oui, il faut tombolango. Inspiration wana zwaki yango bazaki sur scène moko na ma top. Eloko pesi bino nde pasi eza que Madame Belleville bino bo komaki na espoir bino baleza baku bo koma na espoir elongo na nkumpanda bo koma na espoir ke na kabani na bino no so bona o monter wana ke matop akolongwa matop bo beba na bevi po parce que kumpanda nande ko bapangi o asara démarche ya réconciliation. Bwebeka bozo matop o manke bino makasi na SB na leza bakuluna o manke bino makasi sko do bondima kite ke Belleville akoki ko s'afficher na Mama Top c'est pour cela epesi bino biloba bino bokasi bino boko utiliser batu nyonso
bino bokasi omoni mbongo lelo kupa nazocha anje oyo réputation ya mama topo bino bobebisa mida na ese babebisa réputation ya mama top akolisi bakoko ne ya mikolo ba universitaire mais mida yo ya kotalisa biso mama top asala film pornographique mida yo ya kotalisa biso ke yo mama top abimana na bana mitie bosambwisa mama top na tout le façon Boando kanisake ata kutu bo utiliser kumpanda na vin rouge. Nde bakoya réputation mato panande bo baby saki yango makasi ndengo wana nde bo leli saka mitema bakoko na ye nde bo linga bo changer yango te boya oyebisanga bo linga bo changer yango. Bino bakasi batu nyonso nde baza bateka ba réputation na bango pona mbongo. Andima na yeke réputation na ye beba me yazo mbongo, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde parce que eloko bino bakasi nini? Eloko bino mosala na mama étoile, bino bakasi ke eteya batebelete. Eteya ya Vincent ko ya ko talisa ke mama étoile aza lokuta makamba oloba bino bakasi ba actrice ni ba kopesa sila na Vincent nini oyo. Confiance. Et là que ça bino eza soni bondima kité. Que ma top na bevi baza na relation ya bien. Oyebi tangu biso toke ko sala télé réalité na ma top. Oyebi ezaki pona nini? Pona ko yebisa ba fani ya madame bevi et puis ba fani na biso ma top aza a retourner la famille bota o ba oloba na bandoki. Bango balala ka balota makambo. Tese bino ke ako tourner. Suko boko kite. Bolimbo créer loko. Aye ko répondre gelo anani na mboko gelo na yebiye. Gelo ata kufi. Ministre art, ya culture et art. Aocha ma colonete. Aochi na ba enveloppe mes condoléances te gelo kimbimba ata kufi. Na souhaité une longue vie et pas belle vie. Belle vie, ce qui lelo azate ke nzamba bengiye. Ministre à culture et art. Akoya. Soka yeta rotinda délégation. Suko différence à belle vie na gelor yango wana. Gelor aza inutile na société. Parce que moutou ami yebina no eloko yazo salate. Aza le chèque ya batu nyonso bazala peme na belvi babima na eloko te neye parce que ozo travailler na mutu oyo a mutu mayele a mutu pierre à lumière mais gelo kimbimbi abima na eloko te na belar ba bengana ya ko bengana te boyo yebisanga po bino tombolo baka bomona on dirait bino apparemment bo na monopole a koloba. Gelo nani o belve o tele ma gelo ne pèse pas. Bela gelo kimbimbi akoma fimeni na mboko yo. Ou bien gelo kimbimbi a réaliser film Yesu Masia ou bien de nino o bino bo commissaire grave. Tala bo sila maka. Bino bambwa sila il faut bo sila maka. Ben vient na tant qu'on répondre gelo te gelo a li papa nya soso linzanza. Boyoki, akoki o répondre yete. Et puis na place au bolo ba aye ko répondre des mères. Des mères ezaki relation musala. Et simite des mères azwinzela na ye. Des mères ayeki Yesu Masia te o bevia banda ko sambela. Po akangama na ye libela na libela leloti banda leloti lobi a okangama ka na des mères. Et puis bino boza sur belle vie pena va na mutu na ye avant kaka aya rendez-vous na ye ba bengi ye matopa yambie na émission e lubu aya na ko lia ndenga lie bien bongo avant da calculer des mères
Belvi n'a été jamais travaillé chez Demeure, mais Demeure a travaillé chez Madame Belvi. Ce que na Belvi na Demeure na ko calculer muninga. Obon buzoba boy. Combien baleza baku bolingo pota batu buzoba. Batu mi baleso batamboli nzela monte senga ambaka bwana. Na yebisa bino Belvi azaka nzambe te. Yesu masi yakuta kabwana kana ange. Ange préféré na ye, ange de la lumière, Satana. Nzamba kabwana ye. Oba soki Belvi kabwana mutu na mokili nde saingini. Boya ko saba analyse moko beti bo sisa nanu bo lukana bo silamisa silama parce que sila okoko silama te. Sila osa elo monte, sila oke tambola na TikTok. Muninga misusa vandi concentré a zui carnet au coma. Si là ça ba live na TikTok. Toye bate aza actrice comédienne ou bien aza influenceuse à TikTok. Boy bate maman bino comme une double nationalité. A comme une double personnage. Si la zonga yako eko influencer bana na théâtre. Tika TikTok. Et puis si la yok biloko sa na TikTok aneza aginote. Yango na lobby sakayo. Pour répondre na ongai. Ponga makamuna loba no esenga pena okoka to yo répondre ndo répondre nga ya ba dakos la ba ada otika jouer moi si na bango. Oh. Era matala na eza. Osko si la osela biso na TikTok ane ani. Boya ko vanda boya ko kanisa alobi na ye. En tout cas beleza baku bo éviter nga. En tout cas bo éviter nga. Parce que tombo ko saba analyse boye. Bo ka sakwa bo tuka bevi nga na kwa ko tuka sila. Sila okokate oya. A répondre nga penza. Boni buzoba boye ko. Bevia vanda kaka ya ko répondre batu o bazaki bana misana ba bevia zo bimisa mbongo na ye au futa bango sikoyo bevia ko vanda banda ko répondre na bango bevia est-ce que bevia na tango sala rando nani na gelo ki mimi na de mer oh botika de mer avanda na ye botika de mer avanda ya sali ya yenze la bonne chance. Poni bo luka bo pota ye bo pota nise bo na buzoba. Lute kwe bevia sali boye bevia zongi si boye te bo silama kuna bo silama boko kibiso family bota te bino na bokoma koke ko luka ba pesha love bokoma koke ko luka ba pesha love kuna boke swana na ba pesha love nde bo swana wana. Madame Belvi, eloko asalaki. Eza matalana te ndenge bino bo mona ngo. Ponga so nde na taleli yango na lisu. Na saleli yango analyse na moni que Madame Belvi accueilli d'abord ko soigner image ya Maman Top vis-à-vis ya ba famille Libota. Pourquoi Darling alobi bongo? Parce qu'il y a de famille Libota oyo bakota ki Maman Top moi ba doute que Maman Top aza vrai te, Maman Top aza boyete. Le fait kaka Belvi a keko lia et pas Maman Top. Belvi linga ocha ba fan à l'aise parce que ba créa ki ba problème à Maman Top. Ah wa. Et comme makambo belé. Et loko Belvi a sali. Leader asala makambu batu ba ya ka comprendre on a sima. Bo comprendre. Bo tika non pe ma top on pe bo dimina ndenge nyonso. Eloko ni pe bo landelela. Po bino so bozaki kuna famille bota bazolo ba ma top aza vrai te. Sko ma top so famille bota tandolo ba ma top a vrai te beva ke avandi ale biloko ma top alampi. Omoni ke bevi asala ka bevi aza professeur na bino api a bino cours. Na nenga be église am pasteur na bino. Ya. Botika.
botika bokende ko longola sila na TikTok bozongise YouTube ya ko bundawa sila ko tika poste vidité botika ba matalana na bino wana bosala wana babiloba na bino bosala na zuma kovoli bengele kovolo kwa sana mbela sika il faut bo silama bevara mninga na bino te ni mninga sila boza na respect soki lelo bino bobotama c'est grâce à Bellevie po bevia tiaka sila na bafime ya kobabola ya koyita ya sauce mangananaise yes Zabalola Ornella Mawanga mwasa matama minene matama ebonga na Ornella Mawanga Mama Gina Mabiala boseka te pardon bakende kozwa nanu sila bwaki ngunda na TikTok sila TikTok eza eloko age na te vanda na YouTube obunda na YouTube boni boy abwakeli bango bango ngo baza banani banani na mboko basala nini na mboko boni boy ko bo silama. En tout cas, ba famille bota na tiki bino na eki moi analyse au vite fait et puis koya ko répondre na ba nyongolo na ba swapante nyonso. Ngai conclusion na ko sa na analyse o na eki ko sala lelo. Nga la Monique madame Bellevie a eki ko soigner d'abord image ya mama top o ba bebisa ki vis-à-vis ya ba famille bota. Parce que mama top a tournaka trop na belard. Je pèse bien mes mots. Mama top a tournaka trop na belard et loko bevia sani na ya kokende ne lubwa mama top esa pe mama top bien eza nango te o ndenge bango ba oloba na ba profiter ba sale loko ana pa kende ko bwaka kende ko répondre bevia na batu o ba azana plus de 30 quelques chaînes o elobela kaye donc soki ba lingi ke ba ya ko recadrer mutu ba ko ya donc ya na tante ya ko ya ko nini koya ko bwa kila soki banani ba jeton te. En tout cas eza na sens te vraiment ba famille bota bo continuer toujours kota filmer na biso le tota 17e épisode je crois 17e année koza na fin n'était mambe ivenga mima biso wa. Merci beaucoup bo consommer ba chaîne na biso nyoso mi balé hot baskil ainsi que Matière de famille Bota News Ezaki Ngawa Bino CPI Nasima ya caméra. Merci beaucoup à Papa Tigre, merci Nabatu Nyonso Balingaka Darling CPI Babaz Nyonso ya Londres, Maman Gina Mabiala, Maman Edith Nyange, ya Sylvine Jolie, batu nyonso ya famille Bota. Vraiment nalingi bino mingi to mona na biso na analyse oyo ekoya bye bo mesala mingi mikolo ba analyse lokwa na zate ba analyse ta la rozonga ndetro banda ba émission Bota la ka pardon s'il vous plaît Bota la ka soki yeso ayete na royal susu bye bye.